ça la bien ce qui va pona yo lelo toponi Concept Touch TV, la chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements. Donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour ba événement politico, social, yambo cannabiso, culturel, yambo cannabiso, beau s'abonner très massivement na Concept Touch TV. Concept Touch TV et ultimo sika et ye bambani pi biso tout au côté bokoto et belé pour bomo na biso ba oyo moi si azala lo banjambe mobai lo banjambe bana nyoso oyo kuna David oyo kuna Goliath oyo kuna Job betaka muziki oyo kuna za synthétique mobai ojo mona bana bakokola sika lo banjambe. Oui, mais comment on a les États-Unis Eric Serchin, même si dans mon Eric, Asiki, Asiki, ayebi ati motamobu. C'est bien maman tout n'a changé. Ya ayebi o mutankaso. Kau ndengo zaki wana na ba trésor mbambi Eric akamuyo. Boni Fabien fait dans la bien en France il y a bande comme tout à Nora bangonya ça na France maman bangonya za moi défini dans Kenya maman na bango ke n'importe te et maman maman il y a comme d'affaires il y a qui est quand Kenya ya josa kama kambo na yena bava yaziti bongo mamu yo sika kenda kana yo bebu amoni ngai nzambe soko na te yo boyendenge okoma na yo na kozaki na ba mama makasi lukanyi na yo wana ilungba okoma mpenja ulati mpenja njoto ya bafa ya Chris wana za mama mokile futi biso bakate na sali nyozo na tuyera kote mokonji na sali ndumba na jiributa te na ibibira ko na jiributa te ça ne pas mal vraiment. Maman tout possible. Ça pour les langues, maman tout qui n'est qu'à l'hôpital. Ni bwana posanga na kufa. Priska mbala boni na loba na yo. Nzoto na yo nzoto moi mobala beta moi si pamba te. Mobali pa beta ka moi si jamais na bilongi. Mobala ni moi si na beta moi si na kati nzoto. Pazo beta ende ba mbata ba makofi ya bolingo. Jamais ko so sac ya borsa moni lokwa moninga ne mobali. Priska ka ningo ni akima kolono awa. Ne nazo loba lobo. Ozonga soute. Mondo yebo lelo be ketch na ngana odefi santé. Masa te boy bien te o mana vi folinga baninga ya nini. Donc ba relation stérile de toboya. Relation mbabana te bana o produire le côté ketch ka ngola ta ba pantalon nga ate. Oui bi ke tolonga ba masa ko mo bandi. O ndo na famille. Tina ba ndo ngana te lelo apio ketch te tala. Moni bon tu me fais la ville na bisio masa pour la mère pour la zambo monter. Même quand ça bon na frère ça que mère na ton lo na moni bon tu veux que na ki soni nga moko. Na 100 balles. Boîte wana tala. Comme na ngo kota bima na ton. Je te dis mon cher quand ngolinga ambiance. Je t'ai invité hier soir à l'anniversaire à Saint-Louis à Paris. Papa Yoyo, what's na bizamba via bien on a invité à l'anniversaire lobby la boîte wana mais je t'ai craqué. Mouta aussi pareil bi boîte mais ngamo na kine bien monté. Moi ça yeux sur na famille bien été connue. Même si sous mon famille ça là. C'est fini non ko. Oh, papa ngantoni. Oh, ouais mais ça yo na famille bien été yo papa no ça. Na famille bien été mère na mbote papa na mbote mais na papa bazanda. Yo papa no ça. Ah, tu que lo wana que yo za malédiqué. Pour les sango 1100. Mbona ngati. OK na ngabo ngote. On a perdu on a perdu on va 50 $, mais yo na bongo te. Et mon cher, on va mater aux chez Bisso. Ouais, chez Bisso na rose avec porte à bloquer la bête avec après il faut tout. Kevin, ouais chez Bisso ça va. Yo komo OK okoma okota ba ngam na nini. C'est ngati yo. Ya tata na on te ça là-bas.
Aux alentours, au début, après, ça vient intégrer, puis on a mis ok, vous qui n'avez pas bon. Aux hommes, on s'est raté. Vraiment. Oh, bon, Mario, t'es vraiment tapé à moi. T'es vraiment maman. Les bakings, on est sur le Prisca. On est déconné. Buzoba, oh, yazanango. Yo pe kota na buzoba na ye. Soki yo koti na buzoba na ye, na yebi te so bozo ma yele na ngam colonie. Nani maman? Puisqu'à na combien? Na combien fifi pesa kayo? Na combien? Soka beti yo, oyembango awa. Nande na makasa ko bunda na ye fifi. Ukolanda ka munoko na ngane na lobaka. Sina na makasi. Mbala boni mobali na yo afingi ngana ndako na ye. Na zwiku tata courage ko finga ete ko zonga te parce que za na ndako na ye na zomona ke soki na fingi ye. Tonga na ko zonga yo ndimto ko zwa problème. Po akobeta ona kanda ya nga mama na ye. Oh, combien 4e fois ngou. Alors na nini 5e fois yate. Le quoi 4e fois okozonga lisu na ndako afifite. Yebisana okozonga be ozonga te. Soki yo kozonga kuna na sokoli maboko. Eya na butu, eya na moi na zakuna te. Toko pita. Penengo zawana ngamo ko inde no ke kozwa bilamba kayo. Tele. Faut nous prendre le quoi mobile, on peut voir you. Ah depuis ce il était vraiment taillé au moko. Nous avons maman ça n'est pas cassé. Moi ma colonne ne fait rien. Yo ba fa mo mo de nga nga so shinda famille mais nga yo sa tima funa na kima fanyana. Tama na mabulamba ka timo ko le ba nga. Ngo yo nga na mo linga ba relation o e produit ba fouille. Il est so ko. Yo ke na ba ko ke na bongo. Nga ke ndeni. Ba Kevin ba seni ma to famille. Pas toi pas vino Tony. Oza chez biso nga isa pas leçon bloc la te respect ya kana fanda. Bana to yebana. Esa e bana bilo ke die e nzala. O tshanga bloc ya. So ko liate mema yo mila. Maini. Ah! Ba ko le faire aller nzuka nga mema ba yo di bonga na mtoto ni. Tama faire so fiton la vera. Natika maya chez biso ya paradis ale. Nana ke ba bloc maya life lo liboma. Trop de gozanga papa. Na ketchup peso. Ngana per yo ndo liboma nyama tata no mobola ni ya mangana perdre mana comme ça va charge. Yo tiom no papa bino. Nacha ni zone. Yo bosani. Non, on peut se catcher de l'eau. L'homme là, ok, n'a pas, l'homme là, on peut se l'ôter. Limako, aux hommes wapi. Aventurier, yo aventurier aux hommes wapi yo, yo les aux hommes. Et dans l'aventure, on a bimi au continuer au loba. Là, on a vu ça. Oh, Limako. Moi, ça tombe au malade, on va venir dans la soirée. The King. Ala Rajabu, Ange de Lumière. Maman, Abeda Shuna Salelo Nini, Oyo Nimaka, Naye Melonzendo Ninyango, Opo Sepela, Nakomata Jab Nakufa na maboko no kolela, Sokipe Okolelanga, Melanga Soki pe okobomanga, bomanga Soki pe okokundanga, kundanga Nazokufe. Pourquoi? Maman, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Je ne veux pas manger et je n'ai plus l'habitude de manger dans cette maison. Maman, qu'est-ce que je vous avais demandé, maman? Je voulais parler à mon père, maman. Chérie. Maman, chérie, ma mère, mon cœur, ma mère, mon cœur, ma mère. Seulement si je savais là où était ton papa. Mais dis-moi, Akoufa, comment pour la joie qui vient, maman? Maman, je fais. Akoufate. Maman, Akoufate, Azawa, Pina. Je ne sais pas. Maman, ok, comme tu ne sais pas, Nazala Nzala. Mais dans ce privé qu'on lit, on dirait je n'ai prière à ma nini. Des teams qu'on a pas dans la solde. Pourquoi tu ne fais pas? Je connais pas mon père. Mais ceux qui ont coupé, dis-moi que Kevin, ton père est déjà mort. Ah, maman, si mon père est mort. C'est ton nom, tu connais là où Azali, oui, maman. c'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? C'est ce que je suis en train de faire, chérie.
Je cherche ton papa. D'accord, maman. Maman, ça, là, le jour où on retrouve pas le jour. Viens là, approche. Ah, Kevin. Maman, je pas du Kevin, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pardon, mon garçon, écoute. Il me fait passer que tu joues des amis avec leur père. Oui, je sais. Au resto, Je sais, papa. Je sais, bébé. Je sais. Je sais que tu n'as pas de père. C'est ce que je suis en train de faire. Ok? Je sais que je suis en train de faire. Tu as besoin de parler à ton papa. Maman, j'ai envie de dormir. Kevin, dors sur moi. Non, Kevin, dors sur moi. Kevin, ne me fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi, papa. Donc aujourd'hui, tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Donc aujourd'hui, à tes yeux, moi, je ne vaux rien. Mon père, tu es où, mon père? Détrompe-toi, chérie. Je vaux 10 fois mieux que ton papa. Je vaux 10 fois, 100 fois mieux que ton père. Pourquoi tu veux me punir de cette façon? Maman, je veux de mon père, c'est tout point clair. Je sais. Donc c'est comme ça que tu me remercies. S'il te plaît, Kevin. Il ne faut pas pleurer quelqu'un qui n'est pas mort. Ton père n'est pas mort, ok? Chérie, calme-toi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mon trésor. Kevin, s'il te plaît. nayembela nzembo nini yango po osepela nakomata jab nakufa na maboko no po olela soki mpe okolelanga welanga ye soki mpe okobomanga bomanga ye soki mpe okokundanga kundanga ye nazokufe ozotalanga ndenge nazolele ozomonanga abeda shu nazokufe undimi otikanga nazobele. Comment? Vous m'élève? Non, c'est quoi d'ailleurs? Chez moi? Bien sûr. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment tu peux abandonner la maison comme ça? Ah. J'ai mes athées, donc c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que tu attends par tango kimi et athées? C'est-à-dire tu abandonnes la maison? Je cherche là où je serai tranquille. Ah. Je ne peux pas abandonner la maison, mais par contre, j'ai trouvé là où je pourrais me reposer tranquillement. Tu as trouvé là où tu pourras te reposer tranquillement? Oui. Nakute na mwasi na ngai kalaki. Et nzoka ti tokabwana, ezalaka te ke tokabwana pamba. Nzoka kinana nzimbi abotela ngai mwana moko ya mobali ya oyebisanga kwana belaka te nasala teyebisanga nasali non obandi kindoki epuis ozobetelanga sete mwana mobali ça veut dire quoi? Quelle différence y a-t-il entre moi et mobali na moi mwasi? N'est-ce pas que tous sont des enfants? Ou ça tu veux dire parce que l'autre est maladive, voilà, l'autre elle est bien portante? C'est ça la différence. Donc toi tu peux fuir ta fille parce que tu as trouvé la différence. Est-ce que c'est toi ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment toi? Maman, moi, zoba. Tika mama pesa na lo biloko ya katsa. Mama zoba. Yo ne zoba mobali te, kizenga mobali. Mama no mama tu na beta ke poni. Na beta ke poni. Mwana zo kata ki ndumbo la kisi mwana. Ki ndumbo la kisi. Yo zangela na. Osimana na mama ta. Omuni na. Na ko simba. Na mo respect mu ke na pesa. Na bandeko respecter yo. Ato finginga. Na ebi ke so na beti yo. O tika ko beta mwana. Na yo beta. Na za mwana coach. Na respect. Na coacha. Adimisa ba champion na mboka o. Soko sakai na nga. Okomona na olakiso ma. Beta ngai. Na beta ngai. Na nga. Na bela ni police ba okanga mama. Yo ne mobala so. Mama mayele. O tuna mwana bwana na beta ngai. O tuna bwana na beta ngai. Kindumo la kisibana na yo. O kisibana tata na. Papa. Kotulande. Nana otula. Mubali kitoko na otula. Moi seigneur sina kwa ninga kwa. Masa yo na mema. Sosa ni mema. Pesa biloko mse tikali.
Et puis biloko nyonso mama. Onyosani. Tolingo sala nini? Soko mozaka mobali. Oh bakataka ngenga. Ka ndenge yawa. Zena lazima komanga awa. Olinga ko beta. Olinga ko sala. Me kokite. Ozale na makara na tu respecte. Pas mo liboma mutu nous a bien. Mele. Pesa. Nakei. Amuta pasi nakei. Pesa ni na ngai. Pesa ni na ngai. Pesa ni na ngai. Pesa ni na ngai. Pesa periko. Mama be, otiki ngai, oza motema mabe, baby, oza motema mabe, obomi ngai, oza motema mabe. Yaka no na maboko na ngai, abiga shu, songa no na maboko na ngai, ndimi na koma Tesla, pona love na ngai, okomi otika moninga lelaka. Obosani maloba suka lozalaki oloba. Mama ye, moto azokufa ye, bato bazotala ye, baby ye. Mama ye, nazokufe, ozotalanga, ndenge nazolele, ozomonanga, abeda shu nazokufe, ondimi otikanga, nazobele, bato bazomonanga. Soki pe fokolelanga, lelanga ye. Soki pe fokobomanga, bomanga ye. Soki pe fokokundanga, kundanga ye. Soki pe fokobomanga, bomanga ye. Je ne savais pas parce que tu n'aimes pas savoir. On nous quitte Moro, je ne savais pas. C'est comment ici, la maison jolie, hein? Merci. Ouais. C'est ma petite vie. Non, c'est très joli. Elle se belle, hein. Elle se belle ici à côté de moi. C'est qui? Regarde là. Qui peut être ce mignon garçon? À qui il ressemble? Comment je saurais si tu ne me dis pas? Finalement, tu as entendu les écouteurs. 5 écouteurs. Oh, c'est ça. Je dois les laisser à côté de toi. Ça dit bonjour? Oui, déjà. Mon garçon. Parle fort. Tu as perdu ta langue ou quoi? C'est mon papa. Je dis c'est papa. Mon papa. Je t'ai déjà présenté un papa ici, toi. Hein? Je n'ai pas de père, je n'ai pas de papa et tout. Oh, papa. Oh, garçon. Oh, garçon. Papa, je vous cherchais depuis longtemps, depuis que je suis né. Je demandais à maman chaque fois, maman, je vais voir mon père. Où est mon père? Où est mon papa? Ah, maman. Papa, très content de vous voir, papa. Zita, je suis grandi, hein. Mais ça, c'est moi. Hein? Mais c'est ton garçon. Papa, j'ai une soirée demain avec mes amis. Ah, ne commence pas. Ne commence pas. Laisse-lui aller, c'est pas ça. Hein? Si tout ça va vous hein? Pourquoi tu soucies tant comment que tu présentes à mon engaï? Hein? Si tu as battu un peu de ça, tu as bénéficié d'un bon, tu as lié un bon, hein? Pourquoi tu dois faire ça? Omar, tu as ton fils là avec toi. Il est là, c'est ton fils. Il n'est pas ton papa, Omar. C'est papa tout court. Papa tout court? Oui. Oui, mon papa tout court. Tu as besoin de combien? 100. Comment ça? 120. Non, Omar, calme. Maman, tu vas me stresser, maman. J'ai besoin d'argent, j'ai un... Non.
Kevin, écoute, regarde. Très content de revoir mon papa. Lève-toi. Tiens, pour ça, tu C'est pas ça, ça. veux dire combien? Ça, $50. 150. Papa, oh mon Dieu, merci, mon Dieu, mon papa, avec beaucoup de temps. 150. Merci, papa. Oh, Dieu mon béni. papa. Allez. Mon papa. Allez. Merci, papa. Au revoir, Wapi. Va prendre le carton à Jésus dans la frigo dans la chambre. Laisse l'argent ici. Eh, maman, non. Papa, merci beaucoup. Que les bons Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ah! C'est mon papa à moi, maman. Kevin. Non, je suis désolée. Mais c'est ton garçon, il est comme ça. Alléluia, Hosanna, yondozana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpo na kosenjela baoya yo olapindai na kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya bipepo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe mosusu te yo nde nzambe nanga bien-aimé nga namoni nzambe mosusu te yesu kaka nde nzambe tia elikia na yo epa na yesu akokokisa posa ya mokolo car tu es une couronne éclatante dans la main de l'éternel. Alléluia Jésus. Satana pe apesaka me apesi na gauche azwi na droite bamokili balobi ya nzambe ewumelaka zoka makomi na ye yebisinga ete naza motole ya kongenga na loboko ya mobali ya nkolo nzambe nanga ninekamwisa ngai mokristo kozanga bana to mpe kozanga mbongo nyonso eza nango na depo oyo ya nzambe akopesa ngai na ntango ekoki na bana to mpe na bana te na bota to mpe na bota te o minyololo to mpe bambonge ekoki jamai koboyisa ngai yesue. Masiya yo kambo senga na nga oyo nazolobela yo papa kanisa mai ya fleur ndenge ekotaka na océan esilisaka mungwa te papa echanzaka nango langi ya océan te maloba na ngai lokola fleur masiya yo ozala océan nabakisi eloko te papa mpe nalongola eloko te na bonzambe na yo kasi oya malamu ngai na mboni eza kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe oyo aza na maloba bomo c'est Yesu. C'est lui qui a fait la promesse, c'est fidèle. C'est Jésus, c'est Jésus, oh c'est Jésus. Shana wan me manzanga kuna muyenga wanye le yo yo
nzela oyo ya kokosa a. Oui, allô? Bonjour, Papa Guy. Papa Guy, pardon, excusez-moi, vraiment, de na bengi on a un euro na tongo makasi. S'il te plaît, papa, est-ce qu'avant qu'il y ait bureau, qu'on les galanga à l'anda coûté? Pardon, papa, vraiment, on a besoin de ma casse. Donne-moi un tongo, justement pour 30 minutes. Ninekamwisa ngai mokristo kozanga bana to mpe kozanga mbongo nyonso eza nango na depo oyo ya nzambe akopesa ngai na ntango ekoki. Excuse-moi, pardonne-moi d'abord de na bengi na tongo. Ok, Moussa, papa qui essaie d'avoir d'appeler Omar. Il y a un problème? D'ailleurs, quand au Benga, j'ai essayé de l'appeler, ça passait pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, mais le téléphone est quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Papa Guy, j'ai passé la nuit ici. Dans la question, petit tongo. Dans mon mari. À découcher? Papa Guy, Omar, elle a goûté. Non, non, béga téléphone de sonneuse ya maté. Nyamanda béga la tongo. Na situ ki na li alcool ozela e. Non, béga téléphone de sonneuse ya maté. Ponge yibinga kala kiti. Ah, na la mungina tongo la bengo mari téléphone ele kai soute. Ele kai soute. Do, ebana ma baba azozo nganenga lingi. Tant que les catés, voilà, ça veut dire. Non. L'autre fois, oh, c'est déjà la troisième fois, on m'a dit nanda goûté. Nanda bomba mobile langa moyena et bisara recette. Na otuna le bin, ana les réponses on peut s'arrêter. Donc abana qui on bon kala. Peu comme de trop. Je suis fatiguée, na mutu papa qui na mutu. Maman Ange, s'il vous plaît. Moi papa qui papa bibi na tongo makasi maman na côté. Bon, maman Ange, au sein de Ninga déjà, considère comme si on vit déjà solution. Papa qui c'est zo magate na binga kukaka. Ozape mu. Yo kanga, non, je na kolemba ote. Na kolembo te. Peut-être Kamsu est lié. Non. Il faut qu'elle s'amabe. Laisse-moi le temps d'enquêter. Je vais le chercher partout. Comme mon yambi musique que de la faute nae. On sentit que l'action qui dans sa place ambiance. Fous-moi la paix. Pourquoi papa la ngai? Na c'est le mari. Masia yo kambo sengananga. Oyo nazolobela yo. Yo la kisangani. Yo lina la kisangani. Ozo la kisangani. Yo lina la kisayo nini? Marla lui. Alors il place là. Place là ni. Tu es libre hein? Très libre. Obini. Très libre. Yo muso matsato ya impolitesse boyeni. Très impoli. Ngai. Très impoli. Moi, ça rend mon bail très. Na bengo pena très impoli. Oza vraiment impoli. Oza kutu mal instruit. Ozu peno lali no libada oya no pena tongo pozo ozo pe o répondre ngana na courage nyonso. Ke na lali eska na lali. Na tongo wapi? Nanda kuna yoto nanda kuna. Yenda kuna. Na za moi so bal officiellement. Et c'est tellement. Oza na droit ko lala libanda te ya place o ngana yebite te. Place à na droite. Oza na droite na nyonso. Yo momone langa. Okomisa kizengi na ngana komi zoba na yo. Yondo kaisanga de la Roma zoba no tonga na Roma kizengi no. So lembi ka suzala libre, zala l'aise loba que je suis fatigué na lembi libalo. Loba yonde soko moni ki zo sepela te na comportement pour la coupe. Na zo sepela te na comportement. Ma ouverte aussi binzelo ki na mwana yo. La porte est vraiment ouverte.
Baparents n'ont pas liambongo na libala. Na moni vraiment que la porte est grandement ouverte. Moni yo. Baparents n'ont pas liambongo na libala. Yonde sko loko moni ke yonde ngo benga na nga. Zwa kaka yangata moko. Na kosenga bango. Zwa yangata moko bimisa libanda. Mama. Ponga na ndima yo. Moni lelo. Moni lelo. Atoke osimbi biloko no bimi boke na mwana no wana so. Na biselo te. Yo mtolembi ngati. Na mwana nga bimisa ka libanda. Au moins dans ça, j'ai. Bon, on a ça, on va chez. T'as blagué? Bon, on a blagué, le bosso na yoté. La blague, le bosso na yoté. On a intimidé, là. L'intimidation pour la. On a fait qu'elle est là, la pongi. C'est pas du tout ce que moi j'avais connu. Maman, téléphone, laisse sonner à ton moment. Téléphone, la mère n'a pas voté. Moi, ma Christa Kadi m'a dévoilé. Oui, à Belgique. La mère n'a pas maman. Aza kolala ona na tindeli mbongo atsala provision ngate papa za déjà akoya mbongo ne boni boni kasi na bapa ngati na mbongo te musiko kasi na setika bo nenda za ndako déjà amoya mbongo donc papa Jansi o aza vingtaine mobali ya mame génie le bakati le bakati no bilamba atinda bilamba ngati na mbongo ya papa so abso soute ko le kuma agité papa za ndako te mama siko papa aya asala kaka aya kiela adekwana au c'est un jour à des jours à l'aller qui hein ala ka au par hasard à un des jours à qui siko kovanda pinza pour ça ramna des semaines mba aya te on l'a une fois à l'aller une fois qui pardon c'est un homme d'affaires mais c'est sa maison bah oui c'est un homme d'affaires. On a fait beaucoup de temps sans papa. Ça viendra. Mais c'est mon père dans un besoin d'affection. Tu es devenu trop impulsif. Maman. Donc, je suis à gauche, toi tu es à droite. C'est mon père. Ton père va beauté. Affection, on est au million. Et comme tout le coso, tu as tout besoin d'argent. C'est le salaire à 300 €. J'étais avec mes amis de Vandi. 20 ans, il y a papa qui me colle. Papa, daddy, ok, puis tu veux combien papa 200 €. Qu'est-ce déjà 50. Na mbeto na sina bongisi la kioti. Nga zoba na yo. Ozo roke o lali na obi lala na yo na tongo ye batu na yo te. O lala ki apolo balanga ki na lala ki place na lala ki na lingaki. Fulu ngana zoba na ote ko ndima ko bala ngana zoba na ote mola so mobali ndumba moko boye bat bazo mona na nzelo la tibila manzo otambola mtakala toke bana zwana mwana laisse zwana mwana toke bana Omar oba courage ni ngozo sala o elo ni ngozo sala o boye gato ozo kena fali tonai Omar yozo sakana na yo na bakumisa o ni bana mo bana ni bana wo yo no ke ni banda o na na ni banda azawa allez, toke bana nanda mama kuna tikela nga mwana nga yo mande tino ndiyenga na banga yo tikela nga mwana nga bela boko bela kuna ikuna bino na famille na bino oya famille na bino ok lasina lembi bino toke libana obona ko ngano to sabaje obaki na bimisa bilo allez toke libana nazo bima wana nini obimisa eza bilamba yana bimana kan okolo mwana ngana noto mo sabaje atu na ngato lali wapi depuis quand faut tout national là depuis quand il faut tout national lali wapi yo anani yo zanani ndako mto futa angote hein oza courage atu na ngai olali wapi so nyoso yanga o tikila kata ndako lo tikela ngoni ngam na somba ya o tikela ngoni ngam na somba olobi nini Omari mwana obela Mukanya, mama. Ipo za tasiki na yuso na mbongo na kanti. Mukanya, mama. Bamna bakani Kevin abi. Kevin c'est gesta. Mais où se comporter ma vie? C'est pour l'une des nina, c'est un kilo hotel. Mais oui.
dois demander, c'est mon père, et son fils aîné que tu vois, avec un amour de Kevin, ok, poto, poto, mais la profite. Et donc, c'est là que maintenant, on a vu université route nazo mona tete ba quoi malonga te les résultats malonga ezate vous êtes à bon okuma trop libanda maman il y a quoi singo on a futa directeur ko tshanga ba point pour na zuza okita abisanga bisa $30 a tshanga ba point on a su papa ya bisa $50 la pesa wa tshanga ba point ko na zuza na bakabulu bon on se na zuza na sali maman ozute poani ok na classe par hasard ko na kiti donc on mona bien Kevin, moi j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie. Moi je vais ma vie avec mon père. D'accord. Tu l'as connu, ça fait combien de temps? Presque 1 mois. Merci. Il a un moto. Depuis quand même? Il y a chaud. Kevin, tu te comportes mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alingi n'a été. Nalingité. Okuma agité. Trop impulsif. Trop matérialiste. Qu'est-ce qu'il y a? On peut oser la classe poignée. On cause ça de où t'es pas un ami, bon, sur la zone, on se voit, il y a forcé. Moi, je vais pas forcer. Mais les alagas, il y a Kobo, ta maison, la moitié, ce qu'on a ça, animal. Ah, regarde, c'est que moi, non, le banamani. Oye bien, ton nana qui cause la bilamba. Mais c'est les camoutis. Pona bima na bilamba wana ngana fife za ko pesi mbwambwa boyi obi ke soki ni batu bazala kite to batu ba petisa ki bisote on ngana sala fifi na ngana la kiseke na bana ko za na ba réserve ko bunda na yete ko beta ye to yo za ki kuna po soki na beti na beti fifi to ngana zo na fifi ozo msenayo. Mais na minute le koloza kuna te donc ngana konyeye na ngana la kiseke oui naza mwana tata na ngaza ki cote o tata na ngai lelo batu bakoma batu ba makasi lelo grâce à papa na nga formé batu ala kisanga ninga okanga likofi papa na nga a formé ba champion ki waka papa na nga a formé batu makasi ebele poka batu ba pekisa kinga na ngala la kiseke na ngala konyeye na kangi likofi na bete dada donc na ngala bete le kwa mwana moka mukie po atika na sangoke na bana ko sakana na famille wana na bana ko meka famille wana alinga ka baka nga musapi na ye mama ni sana sonye mpesi mama soda yo kakio nyose ni eko mate mama pikisera ile mobile wana tablet baby mama baby Sylvie na yo te ya zanza mete pa baby Sylvie na yo azana ni pa na yo abalaka yo te apesa ki one mokumba ndoke ne kovanda yana batu musupe ba pesa basi mikumba moi si pas boti basimbi pe mwana te mais balingani kaka tina suka nzamba ndo pa bola bango bazwi bana pe basali pe ba mariage ba futi pe ba dot Kagesho namoni oza un peu non Naza ça va. Gloire à Dieu. Naza ça va. Gloire à Dieu. Bonne la sœur. La sœur elle va bien. Mais Oya Boni la peau. Ah ok. Maman peut. Moi à que ça Wendy. C'est bien. Ça c'est payé le roi puis maman Zate. Tout se va calmement. Na vraiment na sangmo kwa malamu. Koloba na yo ke Nzambe o to bondelaka Kagesho ayokaka pe ayanolaka. Nalobi ayokaka pe ayanolaka. Lorsque Nzambe ayokaki ba cri ya bana Israël. Nzamba lobi je vis la souffrance de mon peuple. Comment Nzambe est allé de part et à cause de l'action et de délivrance pe ya récite. Alors au moment où Nzambe pendant qu'il est dans la montagne, Dieu m'a parlé. Les hommes mutunyon sont comme Lugaka koloba Dieu m'a parlé pour influencer Batou. Mais ceux qui t'ont influencé Batou, mais Nzambe a influencé. Il y a malade Moïse kolobaka on Nzamba lobi. Et ceux qui Nzamba lobi te dengue papa nangai Samuel, prophète Samuel et Nzambe.
aux États-Unis et sanga basenza usonza balobite na lobate et ceux qui ont prophète ni ko lobate nion son nzambe pas lobela kayo parce que o muninga nzambe te alobara na tanaye pour l'intérêt il y a prophète était premièrement mais il y a peuple naye alors ceux nous à la bref na lobana ke nzambe a salu makambo belé nzambe apesinga assurance qui a commis na suka ya devant sa vie na yo na fa famille à moi aussi mais yo le quoi mon que aux choses pas na ye le quoi yo moko ko comprendre que ngai nazana iloko na ko senga bolimbisité oui na limbisa okala makasi parce que za mwana nga jamais ma bemo ko soko komeli bino na kangela bino mitema so nga na limbisi bino na nyate nani olimbisa bino abebisi ba chance note oza jeune fille oza na liboso na yo nzele za mulayi biso oba mama neto ko banzele za mulayi mingi te mais yo ni mozana na kata mkongo na libumu na yo ekupesa oba batanyo so vande na fitonza mapesi ba ngiso mona te wanga ya kana ba charge moka ya buzoba ezelo ni lo nyesi la raté ndo zwi décision boye tika libela pe mobali rozwa ko la soumise la te okuni ko lo bon poani okufa na le peka mutu Ma fille venait qu'on se permet de confier les mises à battre maman. Elles ont fait la famille la tika kolela mama oloko la tata mona na te ya mona pe to po mutaya osimba ngazate kasi ba biko za ndeko mobali te boza ba ndeko mibali te yango balingaki basakana na bino muto osimba zate kasi lelo pona ni alobaki te pona nini alobaki lelo te na ngala la tele lingwanda na beta bashite na lakisa ye ke naza mwana ya koti donc mwana nkoya za nkoyi na ndeko temporiser mais lelo to beba na kaka batela kimiano nzamba akopambola yo okozonga ba classe na yo okosama kama minene ponga mama no na pamboli yo so yanga vraiment clair ko loba ke nzamba yebisinga ke nzao na saleli frère Gesho nzambe sa saleli yo na yi makambo zo lekisa siko te na yibite tap ni yo komi nango mais nga naza na assurance ke nzambe na ngasi asali nzamba pambola yo dadi nzambe na o sambelaka ezala solo ayokaka o pe ayanyolaka yo amen dadi la santé et délivrance on a leo na 3h du matin gloire à Dieu nayoki mobali na nga lelo na 3h dadi gloire à Dieu réaction nayokango il y a longtemps na 3h du matin namoni ke nazalaka mobali lelo eyekinga sous forme ya songe nde nazolota na surtout ki namoni yango e na moment nafukami nazongisaki matondi mpona kokopesa nzambe apambola yo oyo tikaki biso te kotya biso na mabondeli eke ye lelo ayanoli au travers mabondeli na nzambe apesi biso eyano nzambe akontinue kopambola naza na esengo makasi nazoyeba ndenge nakoki koexprime joie na nga te na réaliser lisusu ke notre Dieu ne ment pas nzambe na biso akosaka te atikala kokosa te pe akokosaka te naoka bato balobaka jamais te na vie mais nzambe na biso apermettre biso de lobaka akokosaka jamais merci beaucoup nzambe apambolo na nouvelle oyo epesinga sous assurance epesinga sous makasi et fortifie en fait et na lobby tout simplement gloire à Dieu et merci quand même la foi na yo vous avez vraiment la confiance ya nzambe sali gloire à Dieu eza na basoutien baprière na bino ndenge bokolisi na kondima na biso c'est bien vraiment parce que la Bible dit sans la foi il est impossible de lui être agréable mais dans la foi tout est possible gloire à Dieu Concept Touch TV, 2 fois T. Nkolo ezabiso. Nkolo ezabiso boulot penande vandi makambo awa quoi. Ponga na lekara awa, papa chéri lekara awa, makambo to papa chéri lekara awa. Bon ça la boulot mais beaucoup magité.
Moi libuka ya mobola etambola mo banda ke belé libuka mo konzi ya moi ya patron ya kana kata lupango bimangate poso bimi sentinelle pe alongo musala biso makanisa kitoko to bomba rango makamba beto sala rango to yebi yango ozana ba activité na yo commercial ya ka to kolekisa yango to kolobela yango mokili koyeba to kosala mbongo musicien poko sa koya chanter koyemba trop kikoso oumela trop te bite so sala ni soki savon to yemba ya kawa les cas bayeba yemba palola salatu et belle ba sala succès guya montre et guya seconde ayeba na raté na montre guya ba na ra minute na air 15 et 20 minutes 15 et 20 minutes 30 secondes sum ta pesi c'est bon ça ba montre ah wande masolo eza concept touch tv ponga na le kaka wiyo le kawa ah to pitié yo to soigner sur les bandes na suka to koyamba yo mo ko bele sketch bakota na kanda mnanda kuna na suka na ngo bayamba naka kobanga no polémique ne sauter ya bien ya reçoit na te ya ko manquer ba tout concept touch tv concept à solo yango tout on na tv ya to benga concept touch tv voilà quoi. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoya yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa nakanisi mosi ya ndumba asukolaki makolo na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya bibebo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe mosusu te yo nde nzambe nanga bien-aimé nga namoni nzambe mosusu yesu kaka nde nzambe